Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la ex-première dame surtout de la République démocratique du Congo bandeko. Ebele batu na ka relation nini yango ezalaka mingi entre Mama Olive na Priska Kanushipi somo bandeko banunu ezangaka nango te kandenge boyebi banunu vraiment ezangaka nango te bandeko makambo sur makambo topesa nanu mbote salut batu nyonso tu o bolanda Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, makambo kandenge boyebi makambo nde makambo cadeau oyo Mama Olive apesa Priska Kanushipi. Yango makambo lelo to obetela lisolo masolo na biso ya kitoko. Yango avant to banda moi émission na biso kandenge ezalaka na osenga na batu o nyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko surtout ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko ya lelo eza ya somo makambo ya lelo vraiment eza moi bien kandenge toyebi biso nyonso Priska Kanushipi abotaki kobota donc tozwaka na mwa makambo wana ya kobota elengi o wapi babota kaka balobaka bongo babota kaka elengi ya mabota nde likambo bandeko so mwawa Mama Olive na Priska Kanushipi bandeko bino moko boyebi Mama Olive aza mutu oyo alingaka vraiment ba comédien na biso mingi makasi. Bien que ba makambo moko kandenge boyebi etambola kanango keno ndenge za boye Mama Olive azwaka bango pour que azwa babare na bango akenda koteka bino moko boyoka ki façon elingana ki na ba réseaux sociaux makambo ezalaki nango ebele vraiment ya makambo bino moko boyebi communauté na biso elingaka vraiment ko fonder to ko créer ba makambo na place o makambo ezalaka te bango balinga kaka ko créer surtout soki ba moni mutu moko azana mwa motema ya kokaba mutu moko penza motema na ye ezawa na lobi ke non na ligina soutenir peuple et au monaka batu surtout la plupart de gens ezala batu oyo amonike ye bazo sunga ete siko alingi akotisela mutu kaka ba mwa biloba mabe abebisela ya kaka mutu ba mwa réputation wana penza nde ezalaka mwa communauté na biso donc yango esalaki ke makambo wana etambolaki na ba réseaux sociaux ke non Mama Olive lembe na minito ndenge toloba o ekendaki ekitaki ba rein ya batu boye allez ko sala que bino moko boyebi bandeko y a pas longtemps Mama Olive ayaki kokata vraiment ba comédien nyonso alobaki ke alingi lisusu komona bango te na kinga kati parce que ba biloko ezalaki mwa ebele talaka ba conflit ya ba comédien na biso ba conflit eza nango ebele eza nango kilikili mais souwe penza ya Mama Olive alingaki vraiment à soutenir ba comédien na biso. Pourquoi? Parce que toyebi na bamboka mosusu normalement ba comédien ba star bazwaka bango en charge n'est pas ya gouvernement bazwaka penza bango en charge au moins à chaque fin du mois bazana bango pays mais ce n'est pas le cas avec notre pays
pays na biso bafutaka bango te. Donc il faut travailler dur pour que ozwa mbongo. Et puis ceux qui esaliki obeli et que ozofutela ndako, ceux qui peut-être bafan na yo bazotindela yo mbongo te, en tout cas bakobengana yo kutu ata na ndako. Donc wana nde eza bongo ba star na biso. Sikoyo pona mama Olive amonaki ya wana nyonso tu ke non batu o baosala musala kitoko, bazosala pe fierté ya mboka. Alors récompense nini nakoki kopesa bango? Yango apesaki bango opportunité ya kokendaka hôpitalo ofele, apesaki bango ba opportunité kandenge zalaka mwa ba voyage bazo voyageaka omonaka muke azwi ba oyo batie Dubai batie kofuta ta banyongwa miso kandenge zalaka. Donc eza ba mwa biloko oyo mama Olive abandaki kosala. Alors ye kosala ke moi ba makambo kandenge le kaka entre nos comédiens bolingo ezate koswana nde koswana. Donc koswana moko ya pamba. Bien qu'il y a de ces personnes au bao lobaka ke non ba makambo e sala que mama Olive a sondola bango eza ba makambo ya la patronne Bellevie Kandi ya ba Bellevie à qui nous saluons en passant, et ba makambo ya Mams Pombasen à qui aussi nous saluons en passant. Donc moi bambatu balobaka lobaki bongo, mais mama Olivier moko penza ayebakali pourquoi a sondola bango ye moko penza ayeba ba raison na ye aza mokolo. Donc aza mokolo pe azalaka mama moko azalaka na maturité ya makasi. Sikoyo pe komona Priska Kanushipi aboti. Bolandi déjà miniature na biso, bolandi titre na biso kandenge zalaka cadeau ya mama Olive. Bandeko mama Olive aza mama moko alingaki mingi Priska Kanushipi, alingaka ye mingi. Aza na batu penza alingaka mingi, eza ba Priska o Kanushipi ezaki ba baby la donja, surtout génération ya bana mike, tout le banane na génération ya bana mike. En tout cas mama Olive soki amonike oza na mwa eloko oza penza olingi musala na yo et puis olingi o travailler dur, en tout cas ozala wana pona komika ko soutenir yo plutôt. Siko pona mama Olive amonaki keno Priska Kanushipi aza parmi ba comédienne oyo bazo boster très dur, aza parmi ba comédienne oyo baza na bango sérieux to sérieuse pona musala. Vous comprendre pona musala yango omonaka alingaki Priska mwa mingi, alingaki penza Priska mingi. Bon, je suis sûr que tango ka Priska boti, mama Olive est déjà au courant que non Priska Kanushipi aboti. Et kozala au courant wana mama Olive akotika Priska Kanushipi ka boite. Mama Olive aza mutu oyo azalaka na motema ya bo mama. Azalaka penza na motema parce que ayebi ke na tango oyo Priska Kanushipi azalaki na zemi abandaki kosala te. Siko soki mutu abando sala te, gouvernement efutaka bango te, bazalaka na salaire te que non chaque fin du mois bafutaka bango kokende na yo na congé ya maternité ba obando futa yo na cadre ya ba comédien na biso ezalaka te. Siko mama Olive ayebi wana nyonso tout que non na moment oyo Priska Kanushipi akozala na besoin ya mbongo, akozala besoin na lisungi. Alors koyeba mama Olive Lembe, en tout cas je ne pense pas que mama Olive Lembe akoki kotika Priska Kanushipi ka boyi te. Wana asi asaleli déjà bambongo esi ekoti kandenge zalaka, ba mwa ba cadeau déjà esi ekoti nango. Esi ekoti nango, donc eza mwa bongo. Bon, koloba que non mama Olive Lembe apesi Priska Kanushipi ndako. Pona mama Olive Lembe en tout cas ndako eza eloko te parce que aza déjà mutu oyo azalaka na bambongo, aza déjà na bambongo na ye, aza penza na mbongo soki alobi lelo na sombela soki Priska Kanushipi oyo ndako parce que aboti akosomba ngo na pete nyonso, akosomba ngo en tout cas bandeko sans hésiter to sans kobanga, akoki kosombela ye. Parce que biso nyonso toyebi mama Olive aza mutu moko aza na mbongo, et puis alingaka pe Priska Kanushipi. Priska Kanushipi pe azalaka mwasi moko aza sérieuse na musala na ye.
yango ya encourageaka yango na opesa nanu toli na batu nyonso na cadre ka ya musala eza na batu bandeko bazalaka soki aza na musala te azosambela nzambe pesanga musala nzambe kabelanga musala nzambe naza na posa musala nzambe ekendaki emataki tango nzambe akoya kosala ye ngolu ozwi musala après kozwa musala na yo sikoyo okomi kotia ba négligence moko boye eza ata na mutu to na makolo te ba négligence moko boye ya donc eza na sens te bandeko soki nzambe asaleli yo ngolu bando osambela pona musala lelo ozwi musala en tout cas na osenga yo na kombo ya nzambe bandeko en tout cas bozwaka musala na bino na seriosité nyonso kande nyo bando osambela pa ya nzambe apesa yo musala zwa pe musala na yo wana na maboko na yo nyonso mibale eza na batu mosusu lelo to omona abando sambela pona musala lelo nzambe aseli engolu azwi musala me kana musala wana batu mosusu bakomi komela masanga na musala mutu aza na musala a se permettre amelaka masanga batu mosusu omona kaboye aza na ye azobela na ye te me akosi na ye na musala ke na beli moyen na yaka ezate. Pourquoi? Parce que ayebi ke non ata soki na ke musala te bakofutanga batu mosusu omona na ebandeli abandeli ko travailler na ye dur ba chef nyonso bando sepela na ye azosala musala kitoko azosala musala kitoko et du coup au travailler soki 2 mois 3 mois parce que baninga na yo musala ba osala lisusu te basala kana bango te bazala kana bango ba paresseux yo pe okoti na molongo wana ozala pe paresseux okomi kosala lisusu te okomi kosala bien te place obando sala kitoko okomi kosala lisusu kitoko te bandeko eza ya pasi soki nzambe ya pamboli yo en tout cas zwa musala na yo na maboko nyonso mibale yango ebele ya batu lelo barataka ba bénédiction na bango omona peut-être na musala wana yo nde ifale ozala chef ozala likolo tango bandaki déjà babando pointer yo ba doigt que non mutu oyo tokozwaye un jour akozala soki manager mais tango komi pe na système ya baninga mosusu façon bakomi ko travailler avec paresse yo pe omikotisi na paresse wana siko titre wana ba préférer ba pesa mutu mosusu ya libanda o gâcher bénédiction na yo yango ezalaka bien musala nyonso ozosala sala yango avec amour sala yango avec plaisir ata soki osala musala ya makasi même bongo eza ya malonga te continuez ka bongo parce que nzambe azomona volonté na yo nzambe azomona façon ozo travailler un jour et quoi apporter yo bénédiction munene peut-être na musala na bino wana kututé peut-être quand ndenge bo travaillaka omona na compagnie mosusu baye ba solliciter yo yango mona batu ebele ba bonga na vika bongo courage na musala ezalaka eloko moko ezalaka ya motuya makasi yango bomona ta priska kanushipi Priska kanushipi soki azo travailler, soki azo sala, en tout cas amikoti saka yaye nyonso ekotaka. Donc na kotala ka priska o sentir que non, moi na moi sho penza alingi musala na ye. Ao salango bien, ezate ke bazo forcer yete. To azo salango pona mbongo te parce que eza na batu mosusu basala musala pona mbongo omona ye moko kutalo azoloba yo kanisi musala soki ezaki mbongo te na lingaki na sala c'est vrai biso nyonso tozalaka na posa ya mbongo ebela batu bakoloba bongo tukendaka na musala parce que tozalaka na besoin ya mbongo c'est vrai tozalaka na besoin ya mbongo mais premièrement lingana no musala na yo soki olingi musala na yo ata soki ba ofuta yo mbongo ya malonga te mais omona ke obando travailler na yo kaka bien ozala na ba complainte te ozala te ke non ekendaki o ezongaki te obanda na yo ko boster dur obanda pe ko travailler bien ozala na yo na ba reproche te na musala parce que oyebi ke non na lingi musala oyo otala na yo mbongo te eza na batu mosusu omona ta na musala ba ofuta ye mbongo ebele mais yazo kipe na ete donc nakende kuna ka na mbongo yango bomona ka batu mosusu ba omelaka na misala te muke balongoli bango aza na ba capacité wana ya kolobake akoki ko sala penza musala kitoko musalo akoki ko sala ngo kitoko mais parce que ye na mutu na ye atie na ye ka mbongo bomoni
après quelque temps baye kolongola ye na musala awo na sala ki ata eloko te. Tu étais paresseux, tu étais paresseuse, yango balongola ki yo na musala. Vous comprendre. Yango neti batu neti ba Priska Kanushipi, c'est l'une des comédiennes oyo vraiment na Priska mingi. Na kotala ye na façon à travailler en tout cas à travailler kitoko soki lelo Mama Olive Lembe alobi ke non Priska Kanushipi pona musala osalaka. Pona façon oyo o s'incarna kana musala na yo en tout cas na lingi na offrir yo boye. En tout cas je sais qu'il y aura de ces gens là au barosilika pourquoi il fallait ba pesa mutu tel te mais botala ba façon oyo Priska Kanushipi a au travaillaka. Bomona ke mwana batu mama ya batu lelo mama ya batu babota kaka mama ya batu lelo asalaka na ye musala na ye kitoko wapi Priska Kanushipi mwasi nzambe atravaillaka kitoko bandeko soki mutu azosala musala kitoko il faut to appréciaka ye ezala bongo la famille. Donc moi muke kaka tolingaki to partager bandeko mama Priska Kanushipi azalaka parmi bana oyo Mama Olive alingaka mingi makasi alingaka Priska Kanushipi mingi encore mingi makasi na système moko kaka ya bien système kaka ya côté musala nde papa musala nde mama donc de façon au penza Mama Olive Lembe alingelaka Priska Kanushipi. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, pona batu o nyonso bazana numéro à Priska Kanushipi, c'est le moment botindela ye moi message ya félicitations bobinga ye ceux qui besoin na moi ba cadeau na bino oyo bolingi penza bo offrir Priska Kanushipi, c'est le moment en tout cas bo offrir ye ba cadeau wana ekosala kitoko mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.